aye. Bonne fête. J'ai anticipé. Oh, yonde moi na bino te ba maman. Ngana sina bandi. Na souhaité déjà ma bonne fête. Ya ba maman. Na mama wa yambo. Mama na biso nyonso. Mama wa yambo. Mama Marthe. Kasalu. Motema ya Sphinx. Bonne fête, maman Marthe. Mwana na yo ya suka, yeyo. Kamwa si chilombo. Bonne fête na maman, la première dame. Maman Denise Niakeru. Bonne fête na maman ministre près le président de la République. Son Excellence Nana Manouanina Kiumba Mfumubuku Moulongeshi Wakalasa Océan. Bon séjour quelque part. Bonne fête na Angèle Mpumbu honorable. Et qu'on change te etika libungu. Bonne fête na maman présidente Christine Mpinda Mpinda wetu motema ya Josephu Mpinda. Les conseillers indépendants du chef de l'État autoproclamé, sans ordonnance, sans salaire, Kamwa Sichilombo, Yeyo, Nanko. Émission et bandakate et bandi. Lisa Ponge. Bandeko Boyamba Lisa. Toza ko solo la ngai na bino. Masolo ebele na ebisaki bino na kofunda bango epa ya fachi. Na kofunda bango epa ya béton. Béton pe a réagir. A réagir. Ram. Nazo mona mo clarté. On dirait ma quantité. Ram. Totimbelio, ba changer système. Ram, on dirait ba quantité. Tout solo là. Grève na UPEN, ba étudiant ba lingi reprise ya ba cours, ba professeur, ba CT, ba assistant, ba lingité, ba lobby ndenge to lokana na gouvernement et do sala matin, lobby bagara homo, ba étudiant ba koyi bakao. Jour J, moins 5. Non, moins 4. Voilà. Jour J, moins 4. Augustin Kabouya, très attendu. Nakasai oriental, occidental. Pena banzinga nzinga. Baza kozela Augustin Kabouya. Mwana Boute aka 70. Katanga. Natangi kombo na yo combien de fois. Bomona kaki chaque fois na zongela kama kamu ya Katanga awa. Katanga na gouverneur ya Katanga. Namona ma clarity. Mais bango moko kuna oh mutu akati ya fachi. Gouverneur, Moutoua Kati ya Fati. Moi, j'ai dit non. Moi, comme moi, si j'ai dit non, Katanga clair et Zalakate. D'ailleurs, Bandakala. Clair et Zalakate. Bateau, on a 6 peines à Katanga, Bakanga Bangoti. Bakopela na Bango. Katanga, je ne pense pas que Katanga est là pour soutenir Fati Béton. J'en doute. Tout le monde a quelques preuves
na émission Lilo avec Yemoko, le conseiller autoproclamé du chef de l'État, Nanko, sans salaire, sans ordonnance. Bon, Tobandi. Chers internautes, constat amer. Constat amer. Na ba téléphone na ba. Boya bisanga soki na kosi ba ba la émission na Kinshasa. Ba mégabyte. Ezo ume ya sous na ba téléphone na ba mais ramba si bakati. Tango ramba ezalaki okosala otie 1 giga, okosala 2 jours oza connecté. Bana ba lobi ka ramba katani. Constat amer. Otie 1 giga, toma notanati. Otie 1 giga, na butu me na boye, connexion me na boye. Et là me na boye. C'est suspect. Unité, et comme on dirait appel, on dirait augmentation pour salami. Et on dirait Zoliato. On dirait moi, minute, vous n'avez plus d'unité. Veuillez recharger votre compte. N'a reçoit compte, on va bien recharger. C'est suspect. Constant, mais. Comment et comme aussi là avant, bah mégabyte yabat. Et vous allez constater réellement avec moi. C'est très compliqué. Nous avons un RAM. Et il y a un ndenge mususu. Ezali va changer formule. Tokotimbela bino et puis na dénoncer déjà Facha yebaka déjà. Chers internautes, jour J, -4, Augustin Kabuya Azakoya. Na cadre ya ko redynamiser parti au pouvoir. Après Bakongo ou Congo central. Après Bandundu ou le grand Bandundu. Secrétaire général Augustin Kabuya AK70 Mwana Boute se prépare. Ba valise Kangami. Ba lobi azako kita. Ba fani ya kamwasi batuni ngai soki na koya to na koyati. Nakoya menazana ba moyete. Nazali autoproclamé conseiller sans salaire. Prise en charge. Oh là le bon. Tolingi to vivre ba descente nyonso ya CG. Atie ba moyen. Naye. Namoko nazana possibilité te ya kokende ko séjourner na Kasai na tourner nyonso ya CG tia kosilisa nazali père de famille. Soki na bimisi bana ngai yawa bokomona ba mbinga ya bana bondima te. Madame Fatika na bana boyebi ndenge ezala. Fo mwa katuku bianza etika na koto. Iya sa pandi atongeli ngai liputa ya super wax. Madame Honoré tindika. Voilà. Si quoi on appelle son retour. Donc nazana ba moyen ko la CGT. Il y a la charge belé bateau ba ko accompagner. Et puis ngala linga biloko hôtel OK voyage, chambre et hôtel. Oh, 2 personnes. Té. Na linga na ngamu pona vivre makamu na ba voyage. Oh, le prise en charge ça ya leader. Jadis avec King Kesene mené ya tokena masimanimba. Bazui ba chambre ba pesina garde de corps moko ya mené ya tolala isika moko. Makamu na mona yina mona yedi. Adaki gaya. Soga lali apesi ka moko moko apesi boy. Kima. Donc oyo ka boro oyo bima na Ukraine wa. Ebimi. Yala. Donc nazala
expérience ba voyage wana nalingana kende ngamo ona katuku bianza na poche na jiba chambre na nga ya bien na lali bien na zongi bien na zolia ngamo que puis na Kasai Mbujimai vie est difficile biloko est très cher bouteille moka bien doit coûter 700 francs non qu'est-ce que j'ai dit 7000 francs congolais. Allez-y comprendre. Donc, tokota la kaka oba kosala ba image kuna batindelinga na do tindela pe bino. Soki bolingina kende fo mutu mwa kotsa loboko na poche ndenge à l'époque ezalaki vitesse apo ya da exceptionnel. Jacob Mudingai, je vous dis ezalaki deux fois te. Yako benga na chombo babi bon, il te faut combien? Obi sala vieille, il me faut $3000. Alors, il y a 15 heures musica. Message. Chers internautes, Katanga wana Katanga eza clarté, eza la clarté na mona Katanga ba soutenir ka chef de l'état te na Katanga wana. Trop de flou, trop de complots, trop de complices, trop d'hypocrites. Tara batu popa, basi na nga indépendance style. Maka mwa kala. Bolanda sikoyo maka mona MC bino soki na kosi. Bakitisi prix ya carburant. Même au conduit à province, à la station, il y a affiché prix Moussous, soit que ça prix Moussous. Ça, c'est soutenir le chef de l'État ou trahir le chef de l'État. Bozo vivre vraiment en image. Sikol. Si je parle le même langage avec moi-même, quand moi c'est Tilo, les conseillers indépendants, autoproclamés, sans ordonnance, sans salaire. Images. Comment toi tu peux dire que j'ai pris les images? Toi tu vas vu prendre les images. Je suis pas quand même, je sais pas, je dis sans soirée, je suis dans ma mari mais quand même. J'ai dit tu m'as vu prendre les images. Moi je t'ai bien posé la question. Là tu as écrit 2495. Hein? Mais toi, tu dis que ton chef t'a dit de vendre à 3000. Moi, je dis pas les chiffres. C'est-à-dire la société. J'ai dit la société. Oui, c'est-à-dire la société est en train de combattre les chefs de l'État. C'est pas bien. Ce n'est pas autorisé. Non, ça je te donne. Donne l'argent. Donne-leur l'argent de 30 $. Hein? Tu veux? Oui. Tu peux la vie? Oui. Que j'ouvre la portière. Quota. Quota. Madame Cathy, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Kinshasa. Merci beaucoup. Oyo troisième fois, oleki na tindika télévision. Oyaki mbala liboso. Na ye ko investir. Na ye na ba projet ya plantation. Makambo ebele to solola. Lelo toyebi suite te. Toluki yo biso moko, yo luki biso te. Poto yo kike Katanga, ça ne va pas. Le kola yo vandaka mingi kote kuna, yango to profiter na occasion oyo. Oye bisa biso, tension nini, ezana Katanga. À vous, madame. Merci beaucoup. Nenge toti na biso kote kuna, au Katanga. Bino moko boyebi ba situation o eza à la une. Eza makambo incursion bakata Katanga, ekota kaka. Peut-être tous les 2 mois, 3 mois, au moins, on a baillé. Donc, insécurité, côté insécurité, ezali, puisque il continue toujours à réclamer Katanga. Mais le problème, c'est comme un politique, puisque si les plans pratiques sont au tali, vraiment, ils ont faux débat. Pourquoi? Puisque Batouana, Bangonyo, Sobazoyo, Kana, Bakatange, Babalani, Batrivi, Mosusu, fondé ba famille. Donc, ceux qui ont tali penza na fin fond, il y a dossier wana, au mona
baluba oyo ya Katanga bazoya na dossier na bango ya Katanga basanga kote oyo balingi te bakarunda kote ya Lualaba balingi te donc eza kaka dossier moko batu bazola musango na cadre ko déstabiliser pouvoir en place. Bon, Loba Polele, est-ce que Fachi Beton a maîtrisé sécurité na Katanga to azo kokate? Zala clair. Ngai na lobby Fachi Beton a maîtrisé na ye. C'est-à-dire sécurité na Katanga. Pour ceux qui a maîtrisé quitté, bato wana balingaki ba kota ba s'imposer. Donc chaque fois que bato wana ba yé, ba soit disant ba Katanga, ozomona vraiment force ya répulsion moko ya makasi. Ezo salema. Donc na population ezo sentir penza entrer na bangote. Mais au monango na ba périphérie de ozomona batu bakoti ba image ba nini, mais vraiment a salignoso po villa Lubumbashi villa Katanga ezana kimia. Donc bazokota kaka na ba pembeni wana. Dernièrement awa bakota ki nzela kipushi. Mais na Lubumbashi batikala kokoma te. Problème wana ya aéroport so que mona ki tout moko bakota ki ti bakomi na niveau aéroport mais bakoka kité. So que oyoki lisusu côté ya Mitwaba nde bakota ki bakoti ti na ville. Kokota na bango na ville wana baye balobi baye na ndenge ya Pacifique. Ndenge Fachi Beton azaka na ba stratégie atindi batu ba meka ko maîtriser bango batu wana bakimi bazongi lisusu na zamba. Donc bato bazo uta ebele na bango bazo lobaka bazo uta kota ba Mitwaba ba Manono donc Kolwezi ba Lubumbashi ba ville wana elingi na yango te ba bitumbango. Est-ce que vous avez un bon terme maintenant gouverneur ya Lubumbashi? Yo moni ke gouverneur à Lubumbashi aza mutwa ya nini ya union sacrée. Mais union sacrée na ye wana tolo bakaka te. Puisque non, ça clair. Est-ce que ça va ou ça ne va pas avec le gouverneur ya Ngana zomona que ça ne va pas. OK. Ça ne va pas pourquoi? Puisque azaya solo mutwa ya nini ya union sacrée. Union sacrée mais tout mon aneti a défendre ba intérêt ya union sacrée te. OK. Toyoki sango Katanga do réclamer balobi Joseph Kabila azonga candidat na élection 2023. Yo kiamote yo uti kunati. Mais ndenge eza wana eza na ba oyo bakoloba biso tozo soutenir mututel. Mais koloba kaka présence ya Kabila influence physique na Katanga ezate. Fo Kabila ndenge aza wana ata aza na côté na ye wana ya mababirima na ye kuna vandaka. Akoleka na balabala te bato ba betele maboko. Ableka kaka na bakuzu po bato ba mona ete. Yo moko yebi Katanga ndenge ezalaka. Katanga eza na ngana lobaka eza na zone neutre niveau amatipisha wana. Eza sélection est-ce que kanisi ki ba rondima penza aya atombola na nini na drapeau na place wana na ndimite. Eza kaka bato bazana bato na bango bakoki kosala kamwa makelele éparpillé. Mais sinon ceux qui okomi na Katanga oyoka kama solo eza union sacrée. Tobeta li solo ya ba frontière. Toujours ka ba frontière na bino ba taxe eleki ebele, ba fraude eleki ebele, ba infiltré ba leki ebele, ba service eleki ebele, carburant pe et mati. Pesa biso relater biso ba véracité to ba réalité sur terrain yo wuti kuna. Eza ndenge nini? Ngana wuti na ngana Katanga. Ndenge ozo yoka wana réalité ezande bongo. Na Katanga toyebi ke ba service vraiment eleki. Eza presque 14 services. Nazo yebiso niveau ya frontière. Na frontière, na nzela partout. Donc awa kolobate 14 na ya 15 bakisami. Puisque ba service ezobota maneti tozolo ba mayebo. Lelo yoki kaka service tel peuple leli chef de l'état za wapi. Peuple lingie kota na balabala nanya kosunga bango. Nani ba service wana nani responsable ba service wana nani. Na monike
ba service eza na ba institution ba misusu ya armée ba misusu ya ba eza na ba OCC eza na ba quarantaine eza na ba DFC eza na ba antifraude donc eza ebele kutu chef de l'état yaki ye moko penza a lobby na lingi lisusu ba barbière ba service na balabala te mais on dirait mutu oyo aza censé ya ko respecter mibeko ya chef de l'état azotiaka te puisque ba service eza kaka bongo ba population ezo se plaindre kaka donc mokonzi a lobby et multiplié par 3 mais mokonzi asi apesi ba position na ye mutu oyo aza sur place nde il faut faire respecter ba mesure à chef de l'état que ça soit l'insalubrité, katanga salité, gouverneur à province. Ok. Ngai na koye biso, nga moko avec image à l'appui. Ça Félix Antoine Tshisekedi abanda koloba soki na yebaki. Ngai na sengi chef de l'état. Son excellence Félix Antoine Tshisekedi ayeba pe ko solana base. Ayeba souci à population eza nini. Mama Kati pesa biso sikoyo mot de la fin ya intervention na yo na tindika certainement Fumu Wadi Tunga chef de l'état azotala yo à travers cette émission. Pesa biso mot ya conclusion. Na conclusion na koloba boy chef de l'état atalaka ya économie na niveau ya Katanga. Ba commerçant baza vraiment libre en action te ba diminuer. Ba moi taxe yango nazoloba chef de l'état akutana na population ba pese souci na bango ba diminuer ba frais ya ba taxe ya l'état pour permettre ba population ezala à mesure ya ko s'acquitter puisque douane na biso et ya cher ba ye bandenge nini ya ko tracer ba tiandenge balobi eza nini elo article tel ba cheka ka primoko ya normal ba kokota na ba machine ba orange wana ezolakisa ba prix ya article nyonso ezaka déclaré sur base de ça ba koki kotanga batali bazui voileur moyenne maintenant ba saleli ba commerçant batali ba commerçant ba futaka combien en moyenne ça permet même aux douaniers de travailler dans la tranquillité, même aux commerçants de s'acquitter normalement. Chef de l'État a tchapé cas particulier. Nakatanga po aye bandenge nini masolo ezokende. Sinon, population nakatanga ezolela. Voilà! Nous sommes de retour sur ce plateau mobile. Un plateau qui se déplace de Tindika Télévision. Boyoki. Bomoni, est-ce que na kosi? Fachi Beto la gouverneur. Katanga suspect. Ngana yebi. On dit la rapengai. J'ai des preuves. Oyo rappel kamwasi. Conseiller indépendant mais sans salaire. Je ne réclame rien. Nazolo bakaka. Na yebi. Mokonzi ayebi nga na kombo na nga. Nga pe na yebi ye na kombo na ye. Katanga mobulu mokonzi décidé. Déjà ba candidature pe wa ba gouverneur ezo banda. Donc ba candidat ba bima. O balingi chef de l'état. O balingi réellement constituer chef de l'état la Katanga. Manifestez-vous. Toko soutenir yo, ngamo ko na ko soutenir yo. Ngamo ko na ko benga président de la République. Papa na biso na ko yebisa ye, zwa candidat wa. Chapwa. Po oya zakuna. Azokosa batu. Oh, pile moto afachi. Oh babeta kakati na fachi. Mais à mon avis, mutu ya Rambo ya Chine. Chers internautes, nako senga na bakonzi oyo batala kama kama itali etelo ya likolo enseignement supérieur et universitaire botala makamu ya grève ya IPEN e bandi mabe et comme ya bagarre ba étudiant bazo senga reprise ya ba cours
les enseignants ne veulent pas enseigner. Parce que nenge bayokana kina gouvernement ezo salamate ni ezo zanga. Ni ezo zanga, le temps passe. Les étudiants doivent étudier, chers internautes. Ni ezo zanga solution ezo pesa mate. Bango bakozala bakalaka ya lobby. Les futures élites. Mais pendant que tanga na bango nini solution nini bazo kozwa te pendant que futa basete na ba professeur. Nasilisi émission lelo. Il pleut à Kinshasa. C'est depuis 3h du matin. Mvula na mvula. Nzambe ya bénir. Moi tokoti ya ba maman. Ba maman nyonso boza lokumu. Na kombo ya tindika tindika. Papi kamwasi Chilombo. Nasilisi émission. Et je vous rappelle, cette émission a été conçue par moi-même, réalisée par moi-même, montée par moi-même, mise en ligne par moi-même, maquillage par moi-même, habillement et outil pas ya maman na bana, mes plateaux, décoration, maquillage, moi-même. Émission c'est la raté. Nous salam boti. On est dans Kintandu et là-dessus. Fiken ben. Le botikala. Bien. Malamu. Pour boto. Bolingo. Nama bota na bino nyonso. Et bozo appelle bénédiction ya Fachi Beton Fumu. Wadi tunga. Mwana. Ya maman Marthe Kassalu. Nakei. Bye bye.